bonga. Bagi makamo so bonga. Vous en passe. Mbula bon to sali. Vraiment. Oh ezali kamanzambe. C'est ça. Ndenge tolelaki awa tofase pe kalime. Ouais. Okopona tena sina pepe moko yeka bani kamio komi koningana. Ondera besimo ya mabeni sakamino. Bon. Si tolamuki to fonga ba portier ba bloquer biso ba portier ndenge molimo. Bon. Tukitisi ba vite ya to bisudi ne ko bisula ndenge se ba vite. Ko biso to bisula ka ko ya to ko ya personne na moto moko. Ni maman na kana na pine. Ouais maman olobi. Biso to komi bange awa. To mona na no camion oye kota wate. Ogomi bange na quartier le bout du nord mona moto te. Na mona camion oye kota wate. Ata moto to mona te. Bon. Ça va comme ça là tu vas monga flemme mais les soketa monga fula o regretter. Vous avez besoin de ba dépôt ça la ma mutuka yepe ko kitisa biloko. Ba TV ekota ba pesa parce que courant ezate. Biso to vanda na kati ya quartier yo babiloko yo ezalate. Ezalate. Bon, mais ba mettre pe bozala, ba mettre pe bazala ba. Biso yeyo. To sala ba mabete. De l'autre zo luka quartier na développement, ale ba no ya mabe na zo comprendre te l'état ndenge na zo ko bossa na biso quartier Lubudi yo. Ouais, bandeko balandi batali ya ma Vision TV a toza bon na quartier Lubudi na commune Ngaliema. Donc na bokasité à chef de l'état atalaki ke notin ba ville nyonso ba place nyonso o ezali bongo na lumière était donc courant Sinel faut kota mais kasi mutuka grâce ya Sinel pe chef de l'état asali ke mutuka et kota na quartier Lubudi pour ko alimenter courant lumière ezala kasi mutuka ezoki pane a quelque part mais bandeko balali na butu ba comprendre te moto bandi ko pela donc ezoye banate banani basali makambo wana donc moto ezopela bino bozomona si donc ba pelisi moto ti ba a donc na ba pine oyo ozomona ke non ezoki moto ba pine tout bozomona ti na kati donc soki bato babimaki te mutuka nyonso elingai kopela. Donc voilà, et le boy vraiment ils ont raté bandeko balandi. Donc Rai groupe par ça la musala ne qui tourne pour alimenter, on va alimenter mine. Mais voilà vous monde. Donc tout milinga bandaki déjà kopela tina kati. On a déjà repéré ça, mais entre temps que ça la boye, pour nous les autres bunda mananenga mukiete, donc rosaranate, pour nous nananenga rosaranate bunda. Ils ont la note, pour nous nananenga mukiete. Donc ils aggravent pour éviter maramba boye. Vraiment ba konzibo sur la solution na maramba boye. Bazo luka développement mutuke ye pona kosala musala abandi kotumba yango vraiment boye ezalaka te donc ezosenga sikoyo tracteur foya kobenda yango po balongola yango awa insécurité leki donc ezosala misala yango Rai groupe électronique nde toza awa déjà kulu ezobundama ndenge mokie te vraiment donc ezope ça passe. Alors ndeko yo mto olalaki awa message nezani d'ailleurs omona kini bon ndenge tolalaki awa tofase pe kalime okopona te na sina pepe moko yeka bani kamio komi koningana ondera besimo ya mabeni sakamino. Bon si tolamuki to fonga ba portier ba bloquer biso ba portier ndenge molimo. Bon tukitisi ba vite ya to bisudi ne ko bisula ndenge se ba vite ko biso to bisula ka ko ya to ko ya personne na moto moko ni maman na kana na pine tous les quatre pine moto. Est-ce que na quartier déjà mutuka komati awa nanuté c'est la première fois. Première fois. Misala les osala misami. Misala courant bazo lumière il faut qu'on tande na quartier au quartier nini. Au quartier Lubudi. Quartier Lubudi na commune Ngaliema. Commune Ngaliema. Mais siko nde bo sala boye tozomona sukulu ne ezobundama. On a évité yo rolo bani do batika mutuka ngo awa to batika misala ngo. Bon tozo bate ba konti ba moko bazomona ba chef pe baza bazomona. Ceux ba na poste ya kuluna to tikeli bongo kuluna. Ceux ba pe na poste ya lumière batika kuluna to sa musala to tande lumière. Alors pour na yo moto o epeli oyo batu ba pelisi yango ou beza ba mystique. Eza batuté. Batuté. Eza batuté eza ba ndoki nde ya mabele o ba poste ya lumière té.
nini siko tongi to loba nini baboka makasu te to bansamba to nini le musala to baboka makasu a partir mai da baboka makasu OK ata ko tu baboki makasu te mais tongo za souci eloko wana voilà au fongola mutema ne pour avancer c'est ça. Donc ça dit qu'il ndogi peut faire à développer et il peu lumière. Nde to mona ba ndogi mususu ke note azo sala makambo na ye zo simba menane ya kindogi. Mais ya ko freiner boyete. Bango ba ko misiko da ko freiner biso. Mais biso ka nsi ke parce que tout le monde kulu ne mo bunda malem su ba kulu na nde ba tumbiango. Ke ba kulu na te bongo siko so to bito to stopper to kata poto to continuer ba kotasser. Voilà. Ba ndeko mususu baza parce que ba mona ngo bien. Te mabe. Mais ba tika biso to sa musala linga ko tina suka. En tout cas au monde appelle au retour au monde appelle ma moto ba quand même ma voiture ba na pe koya et ça te beta makolo banda ti selemba ma bien que pasuka yo bon sigo go senga ni na ba konzi par rapport à insécurité nde to moni awa musale o sala me kuna bitumba yo pona yo golo ba ah ne doit la makima ya sati ah doit la makima ya sati fati la biso nde sati ko to mona nde kitoko ko nde sa mususu mo ya ne kuluna na mabele o ba yebi aya na ye ka koya soit tu pas pour koko na bango wuti na mboka ye ka awa ye yanke na ko ye baka bango te en tout cas les atta parta vraiment bas ça na bango na soki sengi na bango ma likamuto na bandil pe na suka ti ba ko tika bango moko merci na yo ndeko mais kombo pesa kité kombo na ngai Enoch merci papa Enoch et donc Moussala Kitoko vous continuez toujours quoi quartier a besoin de développement ndoki na bango to tika ba na maboka nzambe ba bongo na mitema. Voilà, donc voilà, on est papa Enoch. On a mis tout cas. Insécurité les qui est bang ici bango moko bat bossa misala donc vraiment donc besoin solution pour on a besoin lumière et puis là donc to pesa loku mo pe merci na chef de l'état wa ba initiative a boye no ba quartier tout eza mo lili fo pe là donc oye go benda ndeko na ye akanga maki awa donc voilà papa na yebi un message ya loba par rapport ya makambo elekeli a bon message ya loba par rapport ya makambo eleki a toujours un souci pour bato balingi courant te tala nde batumbi mutuka na biso eza normal te eza mawa mingi bato aboye baza bato ya kokanga vraiment bakende penza bisika bandeko nyonso bazokendaka mais sikoyo bato mosusu balalaki ya balobiki eza bamystique bacomprendre te moto epeli bamoni bato te le bakiti awa yo moni onde wana kaka nzambe moto akoyebango biso tomoi te oyo eza te yango nzambe ka moto ayebi ato basali ne mais quand même mosala nde bobandi yango awa barisque nini bokutani nango ti à part non barisque oyo bon risque penza ya grave ezalaki nango te à part kaka nde na mai nde mwa badifalité bandaki na biso ti tokomi awa na oyo toyei komona su lelo komona su lelo en tout cas merci na bino toza na besoin bocontinue mosala vraiment ape toza na chef du quartier oyo eza ke aza na mot à dire par rapport ya développement chef de localité. Voilà, bonjour papa. Bonjour. Chef de localité, comment nini toeba? Kombo nangai papa Kaloulou Joseph. Papa Kaloulou Joseph. Alors bah initiative ya boye tout le monde na quartier zara molili mais na initiative to éviter ya chef de l'état o asali que non le quartier eux zaki molili ko taper courant. Alors yo tant que chef de localité appréciation na ozani. Ngai to dali vraiment na chengo monene kona likambo yo esalami na quartier Lubuji. Fandi pendant 45 jours, 45 ans. Tout le monde a comme Windelté, tout a maïté, donc le quartier moko aggravé. Voilà. C'est là ils la carte. Les locaux c'est pour y avoir un pilote. Bakuluna makambo bazosala na quartier eza kopesa biso baautorité bakonzi na bango esengo te leta ye moko azwa badisposition na ye ya kokalme eloko oyo kosilisa yango bon sikoyo yo tant que chef de localité bon message na yo ekozala nini par rapport parce que bana ngo mpe bakuluna babike bazala na localité na yo
est-ce que vous avez bango pour maîtriser bango pour que non qui mise dans la quartier papa moko ndenge za wana siko lokola bango balingi balakisa ke bango balinga quartier ote to bando oyo kaka to mona ka sali ka trouble biso ndete okende siko to kanyi vraiment na ndako na tata na mama na ye lokola ba parana ba ko éduquer bango te mais siko to koma biso siko ba anti contre ba anti valeur siko to koma ba to ndokanga bango eza normalité bangi bando baby sala misala oyo ça que mi ma développement tana âge na ngabo excusez papa na âge na ngabo depuis to botama to moni diloko lelo mituka oyo côté ba quartier ka mikolo pour malamu yango to itozwa siko bango bali basaki bali créer nini et puis attaque ta misala sala mais puis kuruna pezo bundama kuruna na yango to sengi na bino ba konzo bolanda biso bo créer la biso sous cette moko to pona étancréliser makambo nyonso makambo dans système net mutu kezaki na panda butu to lali pendant la nuit ils sont venus bali ko ta moto na mutu ka bo ba iba to suka bo apata bino mugo te remercier chef de l'État en tout cas et loko est un geste moi c'est pour la première fois na quartier to mona biloko en tout cas mikonzi botika biso te boya société ya awa to telemela batu o ba créer ba maraba désordre na quartier oyo. Merci Nayo papa. Merci donc vraiment. Message est commis. Merci pour votre CP. Merci vraiment. Oui chef, chef on va continuer à nga bakisama liloba moko. Oui chef. Ngai tozali kolela toza kosenga na gouvernement na biso na papa Fati na biso batindi la biso social te na quartier Lubungi ex Bolikango la police ya potoza le moi la sécuriser. À part ça va continuer va décourager va continuer mosala ya kocha ba poto ko pesa biso mwinde wana pesa pour le développement quartier. Développement ya quartier Lubungi. Voilà. Merci papa. Voilà maluba nazalango papa Kalu Joseph yango wana. Nazali agent recensé na bureau ya quartier. Ko le sali boye nazo kende ko sala mosala na bureau ya quartier en même temps chef de localité. Merci papa to la na bureau kuna au pesa sur appréciation na kata bureau. OK. Merci papa donc wana bino mo bomoni oui maman. Nga lo baka to sepeli. Ndenge bo television courant. Siko on ndeti courant to za na ngo to za na courant to za na courant. Mais ngona mi hotel mi to ba poto boko television courant. Ona to sepeli makati po ndenge bonere biso. To papa nga lo ba neli to ba ndeza de bien te. Ndoki alinga lumière te. Yango moni ba sa ba tout o. Ndeti ba kamia msupe be baka. Et là li pe na tongo et la muki mobile. Voilà. Ona ni ka ndenge tika ke ba ndoki alinga courant te. Nga profiter na kuna nini ya pine. Ko mi bo lemba bo tika biso. Mais tu ne me fais pas merci beaucoup. Vraiment donc voilà donc nous sala et salama nous bozomona genote nous sala et salama na bokasita chef de l'État Ray groupe électromécanique en tout cas ça nous servi quartier Lubudi donc voilà quartier na bino yango quartier Lubudi donc voilà quartier Lubudi yango balandi Mandoki. Voilà quoi. Danger. Allô. Baya balembi donc je qui nous qui balembi. Balembi au Saranati, on a besoin de développement. Quartier développé mais GD ah et puis ça m'a vu vraiment quoi. Mais non que tu vas y maramou. Donc Moutouka vraiment comme à la charité. Hein? Donc à la charité. Et ça la matin dans quartier Lubudi vraiment non Moutouka comme à la charité. C'est comme il aura boyé vraiment bandegonanga. Hein? Développement comme côté dans quartier vraiment beau sépélité. Hein? La charité en haut donc tous les Vietnamiens bali banda bozomo la note Moutouka comme à la charité. Donc ça la matin. Mais les loyaux bangi batumba bapine balingite misale salema balingite lumière ezala en droit to telemela milimo wana to na besoin quartier Lubudi faut ezala donc likolo pia ba quartier belé ndenge ezala donc voilà quoi donc tout ça na point au ba benga ngo coin ya trésor 13K hein donc ndé ba bengela ngo mais tout ça juste na avenue Kinkole voilà donc ça dit to na avenue Kinkole na coin ya la charité église de la charité
Donc boye l'église la charité na point wana donc mutu que sali ke ekoma donc mama zolo pona nini eza kitoko te tona posa lumière ekota tobonga bakinyimaka moso ebonga oza na pasi mbula bon tosali vraiment oyo ezali kama nzambe c'est ça merci na yo mama merci ko makambu ndenge ezobonga te oyo ozomona eza makambu leta nde moto akosala mabe to biso moko bato ya quartier tozobunda bakuluna na tolingi te makambo esala eza biso moko leta bato te eza biso moko toza mabe bandoki mais sikoyo mpo ebonga esenga nini tokota baretraite de prière to tosala nini tosambela mingi mpo ebonga en tout cas etobondela mingi mpo ebonga mpona ezali kamoka mabe partout baza na bakula donc seke banango mpe lokola bakomoyokake non na kani ya makasi ese kuna bakomofuta bango so basali misala yango le mosusu bakokontinue kuluna na bango toyebi te papa wana nga nayebi te en tout cas donc voilà wana ezalaki mbela ya mama awa toza bongo na aveni kinkole ndeko message ekozala message ya te donc voilà ndeko wana souci kaka moninge non développement fallait kota déjà donc ezopesa pasi donc voilà toza na kinkole merci na bino bandeko balandi donc bozala toujours branché même vision type balobi kotikaki ndoki balobi kotikaki ndoki mama aza na message ouais mama olobi biso tokomi mibange awa tomona nano kaminio oyo ekota awa te okomi mibange na quartier lubudi na omona moto te namona kaminio oyo ekota awa te ata moto tomona te bongo lelo nzambe asali biso ya minene ya kokamwa tozala na esengo bakuluna baye kosala likambo ya boye papa tozosenga na bamikonzi batinda biso basoda makasi baya kokota na quartier oyo basalela biso susiate soki basali biso likambo tokimi mbangu kuna toregrete mingi le toyoki likambo babi bakulu nango mbalo bato mosusu babi bakulu nango ezaka bana na bino na ndako ere moko bozoprotégaka bango bana bakeseni bana oyo batata na bango na bamama na bango bayebi koteya bango te bango moto bakosala makambo oyo me nde ndenge nga na mwana na nga akoki kosala mosala wana te eza mosala mabe eza bandoki bana bawuta na cimetière batindeli biso awa omoni batindeli biso basoda makasi susiati ezanga te baya kosala merci sikoyo message noto remerciement na oyo pas chef de l'état oyo azwi likanisi oyo ya kokotela bino courant oyo okoyebisa chef de l'état nini toyebisi chef de l'état merci mingi na likanisi oyo ye azwi mpenza akontinue nzambe akosala mpo nanu tomoni te bamikonzi baleka basalela biso boye te donc bakende nango ntina suka mpo tina suka tosepela na mai ekota na mbinza awa tosokolaka mai ya pompi te mai ya nini mai ya mabulu ya sali te soki obimi 4 osi ya kitoko kemela mais mai ya mabulu abotiaka mo bagermol mpona totiaka te tomelaka kaka bongo yango tolingi nzambe oyo asalaka lokola asali ya minene asimba mpe motema chef de l'état ainitie susu likambo ya mai na quartier alemba te nzambe akosala merci voilà donc voilà donc atona quartier lubudien nyonso na lubudien nyonso alingi asexprimer quoi po esenga boye ezala te quoi na leta ndenge akanisi komi na biso ya ngaliema en tout cas esandi esalami oyo edécourage bino te obibela obi likambo eza na ebande mpe eza asuka na yango lokola nzambe bakobundisa biso me bakolonga biso te c'est ça bitumba eza ya bango elonga eza ya biso lokola nzambe atelemisi bino en tout cas bolemba te bosala mosala malamu wana quartier yango eza monene kota de niveau yango bagrâce mais toza na principalité eza bakomi biso lebi to bamonga fule mais lelo soki ete amonga fula oregrete bozala besoin mpe badepo esalama mutuka ye mpe kokitisa biloko ekoma kokota batv ekota bampesinaka parce que courant eza te tana pusa fonta vive fue naye moafongola yango eza te po courant eza te mais koma bino nzambe atushe mitema na bino en tout cas nzambe apambola bino botika eloko eleki nzambe eza te babi oyo kobundisa biso tookipe bango te biso totande bino bosala nde mosala en tout cas badécourage te bokotisa biso prince bokotisa courant bamoto bandokota mpe na plus tosengi susiati po bisika susiati
bisika susiati eza te mibeko mala mpezala makambo mabe ezalaka ebele po leta ayibikaka akomaka te mais soki mama akoki moya te leta moto akobike ye yango tosengi botina biso susiati ezala awa yango to bolemba te yongona liboso bango yo pene bato bazosala bamakambo ya tumba te me kuluna tusa kuluna ezobundama na ndenge moke te ezopesa mpasi mosala esalama me ti ozomona bato boye kuluna donc ata na quartier Lubudi bamisala deja ezosalama me kuluna ti ozomona oyo eza kuluna nde ezobundama kuluna nde ezobundama ya kosala tozomona kuluna ya kosakana te na quartier kuluna ya kosakana te na quartier Lubudi Mete sita po. donc kuluna ezobundama ya kosakana te donc bulaki te donc akuluna ezobundama na ndenge mokie te donc oboya toye kosala mosala ya oh bonjour maître ouais calme maître maître pesa message moko etanke pesa message etanke nini donc oyo eza mabele na yo te donc message ya paix yo oza moto ape donc message na yo ya paix par rapport ya kasi message ya paix message ya kimia tokosala ndenge nini parce que kimia yo toza déjà na toza déjà donc na maître city nani makasi maleki chacho donc na kati ya mabele donc nani makasi maleki chacho toza na ye na kati ya mabele mais kuluna ezobundama toyebi te message no ya paix kozala nini tant que maître na mabele maître chacho bonjour. Bonjour. Ouais donc to sepeli komona mais tongi toyeba message na ya paix kozala nini po makambo toyokuta awa kuluna ezobundama mais tu éviter message après ça il faut l'état quand des gars sans l'état solution monsieur Zati sans l'état pour l'état donc c'est qu'il faut bâtir la société en tout cas mais si go yo pona yo makambo ninzo le gars bano ba sala mamba boy ba te sécurité na mabele na yo rolo ba bon to za rolo ba te pour bana ba comme ba indiscipliné tango kende bo manquer tango manquer tango yo se charger na bango ba to so comme mono mabe ya mon to temps na misu mais l'état quand des finales l'état de finale en tout cas bon si voilà problème tozala ngo pe awa toye kosala mosala tomoni ke non mituka ezokota eyotia bapoto mpo na sinel message no ekozala nini tosepeli tala quartier balambula boni kota tele mito komo kota en tout cas esengo ya mingi kota na ba quartier ebonga po esengo ya mingi koka banili bamaye kota bon section de là mais siko tomoni kuna babi batumbi balinga batumba mutuka oyo yaki na bapoto yo moni onde bon toyebi te basali beloko basali bayete mais bakoka te po nyonso eza makambo nzambe kaka en tout cas mais bambote na yo tant que maître ozapi na bapiri yo ndenge ezalaka mwa mbote pa na bambote na batutu bambote tout partout pamasano na clé pe mbote ekoma ça va merci en tout cas merci wana ezalaki maître Chacho voilà maître Chacho na kati ya Lubudi donc Vietnam toyaki donc apesi message na ya paix et tant que maître quoi merci na maître ça va merci Quartier Lubudi toujours ezo nzela ngo yango yo atokomi juste
Voilà misala ezosala makoto. Misala ezosala makoto. Yo. On va poser ma photo. Les gens. Ah. Calme allez. On les a venus chez là. On a venu chez là. On est torteur de Jésus à misala et sala ma venu chez là. Écoutez les nanenga lukula. Voilà quoi. Venu chez là. Donc voilà, on est tous dans le quartier de Boudou. Donc ils sont venus chez là. On est déjà donc ils sont tracteur et côté, ils ont posé ba poteau pour l'utiliser quota. C'est le chef de l'État, l'on y en a eu. Mais après tout ça quitta, tout le temps il y a un doyen, il y a quartier. Il y a déjà ils ont déjà mis le là. Donc pasteur Charles Kisolokel. Bonjour pasteur. Bonjour papa. Vraiment merci comme on a reçu sur le quartier, doyen. Mais éviter par rapport à l'initiative Oyo, le chef de l'État, c'est le côté dans le quartier depuis que tout le monde a un message négozié. Bon, message négozié, pour remercier le chef de l'État et le roi Salel Bisso. Parce que nous sommes dans le quartier depuis 1970. Donc on a conquis de l'eau 60 quelques pour les arrêter et au moins les arrêter. Alors les autres, c'est peu comme on a. La prothèse au quota, voilà. Mais tout ce quota, vraiment, chef de l'État, nous n'avons pas mobilisé. Pays à Mingi, à Rosenga, le côté service au courant, tous les gens sont là. Voilà. Moi, pour moi, quelque part, je suis sur le bassin des choses à Kitoko. Tout ce pays Mingi, tout le pays, nous merci. Le chef de l'État, nous n'avons pas fait mes collègues. Vraiment, tout ce pays, nous avons pas. Mais par rapport à Mituka, toyokuta mutuka moko baosalela mosala kuna bapelisi moto touti wana pe en tout cas pesi passe toyebite yo message ne kozani to impressionné kozani par rapport à acte ndengo non eza acte moko ya mabe et puis c'est vraiment diabolique et satanique mais ce que je sais mokolo moko te diable a réussi ça à dominer Nzambe Nzambe ko réussi ya mita mabe ya bana ya quartier. Donc ça dit milliers neti boye so les développer eza problème à l'état mais biso moko to bon problème à l'état peu plus c'est na kati mais na biso mo ba fandi esika surtout que bana actuellement baza penza bana moko éducation zo ba benga kilelo ba kuluna tout ça ta baninga ba sa musala ba ina ba machete za voilà vraiment ça c'est la sorcellerie pure et simple donc ils a raté. Pour se faire le coin tête, c'est pas une opération mokete. C'est mon avis avec le chef de l'État, ça il a biso pont. Pour l'anzélé mon ami. Voilà. Pour réseau quota aux années 50. En tout cas. Remercier Ming et puis quartier mobile à Lubudi même biso mo ba pasteur. Voilà. Il fait un certain temps ba 2000 je crois ba 2012. Tout ça là ba prière, tout ça ba makambo belé pour tous les locaux. Bon. Donc on a biso za réalisation. Réalisation ya mabondeli. Ya mabondeli. Merci. C'est pas limite. En tout cas, là ce que la biso on a été, tous a besoin pont, tous a besoin nzela. Voilà pour récupérer nango et la malamu. En tout cas, merci pasteur. Tu éviter groupe ça va mbote na nani parce que pesi mbote na quartier Lubudi Mobimba. Voilà. Na baninga nga ba pasteur. Moto nyonso azali mo na quartier, tous et puis président de la République Tobo sanité. Asa il a biso penali ka mbote ya mingi. Tout ça simana. Merci. OK. Ouais, moko pe susu ya habitant ya quartier Oyo. Donc, on va se référer à l'époque, Roi Makoko. On va se référer à Batawana,
kodo tétanos donc ezalaki mpe na moko na kati na bango ibanda obenge Selemani moja ye nde tozali mpe na quartier awa toyebi te mbote papa moja mbote mingi atuka na sepeli mingi kolongwa na ngai na quartier awa mais kolongwa te mais lopango ezali voilà alors na ye kotambola na kati ya quartier en tout cas na ye komona quartier ndenge batieli biso éclairage en tout cas mpena mpo na ngai na sepeli makasi non batie te tokokumisa bango mpe nao te parce que nano esili te nalobi ngai mpo na ngai nakumisi déjà okumisi nakonga nakumisi so on chante pas la victoire avant la guerre nakumisi mpo na ngai nabotami na 1967 awa na kati ya quartier oyo nayebi libulu oyo ndenge ebukanela eza na moto mosusu oyo akoloba na ngai te alors éclairage oyo ndenge ye mpo na ngai napuye epela alors soki epeli ekokimisa bato nyonso tu oyo ya mabe oyo bakoma na kati ya quartier oyo biso tovanda na kati ya quartier oyo babiloko oyo nini ezala te mais bamaître mpe bozala bamaître mpe bazalaka biso yeyo tosala bamabe te lelo tozoluka quartier ya na développement alebana oyo ya mabe nazo comprendre te leta ndenge nini nazo kobosanela biso quartier lubudi oyo nazokokokotola biso pete mpo na nini quartier mpe bozwa initiative moko te ya koencadre bapeti yango mpo balongwa na nini nalobi boye mpo na koencadre bapeti oyo eza nango eloko moko ya pasi te eloko ya pasi ezali nde bakotisela biso susiate ya base ya makasi awa esili me mabe moko mpe lisusu ezalaka lisusu boye ntango bakokotisa susiate awa na kati ya quartier biso nyonso tu baparent topesi amour na susiate wana ale bato tokabeli bango basi bakomi lisusu kosala bafamille na biso mosala susiate mosala etikali lisusu toujours en avant merci bambote kozala na banani bambote na ngai napesi surtout ngai mingi mpo so nalobi na quartier napesi bano ya bakulu na mbote yango donc napesi bango mbote te napesi nde bana na ngai oyo naza na bango bana na ngai napesi bango parmi bana ole msomo api bana bamasa wana bakulu na wana commandant Jérémy yende pire ngai pena nde oyo ya motema naza na ye alors bato pe mingi bosepelaka mingi kolia mapa oyo ezosalama ngai moko na boulangerie Blaise na Landu 168 na commune ya Selemba Ubumbu. Donc voilà nde toyebisa bino towana chela donc mituka vraiment banini ndenge ekomi awa donc bakala mpe na baparasole boye ezalaka te mais tomoni bandeko na parasole omoni makeno te jimo mpe banini omobetama toyebi te ndeko mbote papa toyomona yo awa juste na quartier Lubudia toyebi te kombonani kombonanga Jérémy vraiment awa totambola mpona kotala ndenge mituka nano ekota te epuis mituka ekoti mutuka yango ekoti mpe pamba te mais ekoti mpona kosala mosala ya lumière epela na quartier mpona yo message ndenge ozali tosepeli makasi na mosala oyo baza kosalela biso sauf kaka kende bato baza koto baya mitema mabe mutuka elali awa bango bazwi mutuka batumbi donc baza na mposa lumière te donc bamesana na molili bazaka na mposa bazonga na molili mais sikoyo eloko ya boye vraiment ntango tozonga na molili donc seke basala mambo mabe na se ya molili wana kasi balingi te quartier développé lokwa quartier bandi kodéveloppe bango baza bajalou nango balingi te donc seke fo batindela biso la police moko esalela biso sécurité mpo boye tovivre te biso toza na posa courant na biso batinda la police mpo na sécurité mpo bilo ya boye ezalaka te en tout cas ezalaka te. Merci na yo papa message neko memba mbote ne kozana banani par rapport ya esengo tozana na quartier Lubudi kurezo kota omote wopesa tamo des personnes mbote sala bien nga pesi mbote na mwana nga kitoko na lingaka mingi bébé promise bébé promise merci na yo donc Moussa Malamo eloko boye pe na quartier ezala te vraiment mais lelo ekomi donc merci na bino Moussa la kitoko merci quartier développé toujours quoi. Donc mutuka atwana lukula nde bisika yango mutuka mataki pesa biso accès ya mutuka kota tona bose ba poto wana donc voilà yango moni auto zan veni lukula yango mutuka yelaki donc voilà quoi tukeli na veni lukula calme. Donc voilà
mutuka déjà mutuka elaki na ndenge lukula donc yango mutuka nzela epesa biso accès ya mutuka ekota yango oyo donc voilà mutuka donc mutuka ekotaki nde koto oyo donc oyo aveni lukula yango mutuka nde ekotaki mpona opposer bapoto donc pour dire que développement on a besoin quartier na biso ezala développer déjà yango wana bomoni ke non nzela nde yango epesaki accès donc ape tokutana moko habitant ya koto donc prêtre ya kosakana te c'est boyebi toyebi te tokokappele bango hôtel nini mbote papa. Bonjour papa. Ouais, bonjour papa Pépé, ngamo déjà a dénoncé. On a yebi uta mokile quoi. Donc bazabra bakini banini nengezalaka. Au boyebi hôtel Modituka. Donc son fils est là. Pépé Modituka. Alors tout outil ko visiter quartier, tout le monde misala nengezala par rapport à courant pour ekota appréciation na yozala nini. Soit message na yozala. Non, message ali ça c'est la toute première fois dans le quartier. Biso de botami dans le quartier. Tout le monde a une innovation. Ya boy. C'est la toute première fois. Donc tu encourager Sinel à fatiguer té. Basuka pe wana té et comme à niveau que nous le roi d'Anzela c'est pas souli. Bachango pe pont. Voilà bien. Le roi déjà pour courant et on même développement là bas. Donc déjà courant déjà et se promettre déjà. Bakesu na eloko ya mibale oyo ko pesa pena oyo ko désenclaver quartier Mbalamo parce que to bando banga ke no mutuka po ekota na quartier oyo fona no bato carrière balongolize lo ndetika na mabanga mutuka ekomi mais atomoni mutuka ekoti sans kutuka balongola bazelo kaka bela kati na mai donc c'est que facilité déjà ya mutuka okota ezali pour même développement mais siko makambo to tout monde na likolo kuna ya mituka oyo sala misala ndenge to na besoin de développement mais to moni bangi batsa yango moto pona yo omoni ba acte wana ndeko oyo za bakindoki ya mike société ya Sinel eza société ya monene bazana bandoki ya bandoki on no yoka si moto wana yaki moto apelisi yango so balandeli ba omona moto balobi ko teza mystique rien moto mystique ndenge ya mystique te eza moto apelisi moto wana mutema mabeka olingi développement ya lokwa ligoro dote badamaka ete mais olinga ko boma yeka okoteka nsoki en tout cas non biso za besoin de développement lokwa batebele balingi développement oya moke wana mais balokola ozwi kopa mai obwaki na mai makela essaye l'autre on point non en tout cas merci na papa Pépé mais quand même bambote na yozana bana o tu na quartier Movimba voilà père nanga papa Moudi en tout cas grand frère nanga Mazé ba masa nanga ebele to kotanga nyoso ba kombote mais tous les louboudien tout ba vietnamien tout voilà bonne journée bonne année meilleure vœux de meilleure et de prospérité na quartier en tout cas merci na yo journée malom pe na yo quoi merci à vous donc voilà donc bomoni mutuka nde utena ngambo wana donc o déjà mai rivière makelele yango rivière makelele yango yo mutuka tena kiselele nde katena kiselele nde ye na mu ye na ngambo na biso quoi ye na ngambo na biso ya Vietnam o babenga yango koto Vietnam donc voilà.